Hello, bonjour, salut, shalom la famille K-Express TV, Naël Isusu, vraiment, shalom, paix dans vos maisons, ndenge moko grammet aloba ki tozalaka na kimia, tozalaka na esengo de départ na biso, toluka kimia na moto nyonso. Vraiment Naël Isusu, la série continue, leo na remède naturel contre la toux. Kisi ya kitoko pona biso ba parents, pona biso bana, pona biso bilenge bakulutu, biso nyonso tozana besoin ya koyeba kisi oyo eza naturel ekoserve biso mbongo topermettre biso togardema mbongo na poche tosalango makambo tofuta bafacture. Kisi ya kitoko ya facile ezosala na efficacité moko pas possible. Nanu namona kisi ebikisaka mbango boye te lelo tozolobela na ntina na kisi contre la toux, contre kosu nde biso olobaka na lingala tokomi na periode ya hiver malili eza makasi bana bazobima bazokende classe biso bazose couvrir bien te mais tout ça que faut base couvrir malamu mpona koevite mamaladi lokola ya batu ya bakosu base couvrir malamu ntango bazobima mais na comprendre ke oyo ekomi periode moko ya matata oyo biso baparent tomitungisamaka mingi. Nga personnellement soki mwana azotuse en tout cas na olala te na kolamuka na okoka te soki azokoneka kotuse na koveye meme mpona kokala makele wana ya kotuse te yango wana na ye kodécouvrir remède moko ya kitoko na bi te na kobombela bamama na nga mpe mosusu te ya K-Express TV tika na partage na bango lokola bayokaka bamasolo na biso balandaka chaîne na biso babénéficie mpe na remède oyo ya naturel et contre la toux esungama botala bango balalaka na kimia oyo ekomi periode ya bafete ya banaol ezali baactivité na église ezali vraiment tolingi te tokende église tobandaka kotuse tokotia bato inconfortable mais kuta eza na kisi moko ya facile ntango omeli yango kaka sur le champ okomi na obi otiki kotuse yango na ye kolakisa bino lelo tozosala remède naturel contre la toux oyo tobengi remède ya banane. Tokosalela kaka banane eloko mosusu te, produit naturel, tout ce que Dieu fait est bon. Nzambe apesaka ya malamu tala banane produit nzambe atieli biso ekoti bachimie te eza naturel ezosunga ezobikisa kosukosu d'une manière pas possible. Yo mo soko mekango ndeko okotémoigner eza kisi moko efficace ntango olandi remède oyo en tout cas tindela mpe bandeko mosusu bamona bayekola mpo kosukosu ye makasi oyo eza periode ya hiver malili ekoti topartage video baninga mosusu babénéficie na kogarda moko na yo moko te. Vraiment remède na biso naturel ezali simple okosalela kaka banane moko verre à maille moko banane ezali vraiment mûr bien mûr ntango ekomaka bien mûr toyeba komona poso ya banane échanger ba couleur ekomi nango ba tache ya noir ntango banane ekomi tache te yango nde banane recommandé mpona kosala kisi na biso ya kosukosu ya toux. Ntango ozwi banane na yo sukola yango na mai bamama mpo eyaka na bapoussière ntango ozofungola yango na soki osukolaki tomekeba maboko no mpe ezozomona microbe fo to evitaka microbe osukoli banane na yo bien olongoli baposo ya banane okati yango en petit morceau ntango okati yango ozwi verre moko ya mai ya mobimba otie na nzungu otie yango na moto ale banane no okataki en petit morceau otie yango mpe na kati ya mai wana otiki yango etoka mpena pendant 5 minutes omonaka ekomi efefondre elembi mwa moke mais yo mpe continue processus wana banda kopanza yango osumashe yango opanza yango malemi ozopanza yango na fouet ozopanzapanza babanane na yo ntango ekopanzana bongo apo ozwi banane na yo okitisi yango na moto epuis ozwi passoire na yo otie wana na kati otie sani na se obandi kopase banane na yo ntango opase yango bongo ntango mai jus ya banane ekiti okontinue mpe kofina babanane etikali na passoire mpo ekitisa bajus nyonso ekitisa basucre nyonso ya banane yango nde koede mpona kosilisa kosukosu ntango ofinifini yango bongo badeshe wana ya banane etikali obwaki yango mpo badeshe wana ndenge etikala bongo nga nasaki expérience namekaki yango eza su na sucre te elakisi ke sucre nyonso ya banane ekiti na kati ya jus na yo bwaka deshe wana oza nango besoin te apres ozwi miel na yo ya naturel ozwi cuillere moko ya miel otie na kati ya ti na yo omélange etape wana na video nakosana kolakisa mais en tout cas faut tia cuillere moko ya miel na yo naturel omélange na kati ya kopo na yo wana ya banane ya jus ya banane omélange yango malamu soki okosepela otia 2 cuillere eza mabe te miel esunga makasi na tout mais nga natiaki cuillere moko ya miel
mélanger yango et puis mélango ya moto penza au moins le temps on mélange mozo sentir que mon mozo fungwama et puis tant aussi ça va ko mélango pa maman ko mona couscous e katani donc eza pena miracle ya nzambe couscous ko katala olala bien na mekaki mona papa na mekaki mona fille na ngai alingaka bakisi ya mindele te mais na banane oyo akomi mpena fana akomi kosenga yango ya kosenga donc jus ya banane ti ya banane mpona kosukusu eza très efficace yango naye kopartage na bino bandeko opartage video opartage information ekoede biso c'est l'hiver malili eza makasi to yeba mpenza kokima bakosukosu mpo totya baninga inconfortable te na fete oyo ya noel en tout cas nazosouhaite mpe bino mpe bisika bozali joyeuse fête de noel ezopusana déjà nasouhaite mo d'avance joyeuse fête de noel bofete malamu bofete na kimia nzambe alola pambola bino tokomi prochainement na koya susu na barecette mosusu ya banane ndenge na komentaki mais pour l'instant je me limite ici et je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse que Express TV. On se revoit dans un prochain numéro. Je vous aime tant. Au revoir.